Le sexe organisé avant les mariages eza lisumu te na kobandela koyebisa bino. Lelo naza kufongola bino sko lumière. O nalobaki avant l'émission précédente itie bino confusion. Mena awa bolanda malamu. Pe bo partager na kombo na Yesu Masiya na bondeli bino. Po bandeko balandaki émission ya liboso. Bazo pe libaku ya kolanda oyo. Po bango pe confusion elongo. Ya liboso boyeba boye. D'abord il faut boyeba. Libale uti wapi. Dot uti wapi. Mariage uti wapi. Et puis na tani. Soki boyebi ndengo wana bokolonga la confusion. Zambe na boya. Olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo. Bakoyemela kayoton pe. Mbote bandi MDGD TV mafuta ya sike zalinga wabino mère Dorcas la grande dame kande to mesana wa pesa bason po pesa conseil bande ko ba bolingo et botama congolais oyoka bilengi botama congolais oyoka makambu botama congolais kolala wala mukamambo ezanga ko bimate batu ya lolenge na lolenge bazanga ko bimate et robi atande moko en tout cas so oza congolais obeli o za na problème à stress to sali dépression aussi tension ba AVC yo moko lingi donc faut vraiment to revoir total bien chose apena na makila congolais solo parce que cause congolais to za triste so kotika réseaux sociaux dans les vite on a besoin ngadia jete tu comédien solo te ya papa phénomène de oseka et puis on se détendre. Bref les amis, quand de bomoni titre ande bomoni na introduction to pe na temps fort tata waza mosel na nzambe bozoka ndenge mo azoloba azoteya pe na kombo na Yesu azopambola na kombo na Yesu bande otoloba ni soki mo mibengi mosel na nzambe siko nous qui sommes non azu révélation ou encore wali mo santa fongolier pas talisiete sexe avant libala ya lisumu te bandeko nga na ozana nga molai te na ngi juste nasala exposé natikela bino bolanda ye na bokebi boyebi Bible ezoloba celui qui réfléchit sur les choses est un homme intelligent. Des fois tozalaka mbangu na ba réaction te les problèmes avec le congolais misu bazalaka plus grave atali kutu ata content te to pe contenu te. Des fois on nous traite kana ba titre na ba vidéo misusu ba titre kaka ou bien miniature partout TikTok, YouTube ou kapena muto fingi au vrai sens du mot ma finga o penda ma besui na motema meta mususu na vidéo o pesino ka ba tout conseil eza penza yango te problème mais l'autre yo lobe ezaka ke tolanda et puis to réfléchir ensemble tato lobi que sexe planifié avant les bala eza lisumu te boko yokana na chéri to na fiancé na yo ke zemi kota nano avant bobalana et a problème te et à expliquer ba dire na ye yango tokotikela bino bolanda ye na bokebi bongo ngana bino to ya conclure na suka ngala ozamulai te so ina ozamulai makasi na suka 5 minutes donc je ferai un effort na espace ya 2-3 minutes na conclure bozala patient aza bon pas vraiment moulaï mais ensuite on expliquer eza na partie 1 à partie 2 je crois eza na ba 7 minutes plus ou moins et donc bolanda na ya liboso na mibale trotiki la bino bolandi yango et puis par rapport à ba mambo o ya koloba bongo tokoya ko conclure merci tolandi. Le sexe organisé avant les mariages eza lisumu te. Soki mobali na yo ayebiso chéri nanga avant na bala yo nazana besoin libomono ekota ta zemi ya 2 mois 3 mois nazo yebiso ke pesa yenzoto eza lisumu te. Soki bozali na processus ya kosombaka biloko ndamu mobali na yo ayebiso chéri nanga nazana besoin to sangisa nzoto na mesana na yo
chaleur na ona mesanga nango soki oza frigide tokoluka minganga soki nga mpe naza impuissant toluka minganga nazoyebi soki na moment wana eza lisumu te. Écoutez bien la parole mpe landa message oyo ebandeli ti suka mpe partager. Nzambe azalaka opportuniste, yoka bien. Nzambe a Bible azalaka grand opportuniste. Azalaka oyo balobaka masita musampa yowana ye. Nzambe ase contredisaka te. Pe Nzambe ajijaka mutu te na ba fait oyo commettre, ba action mutu commettre, yango te nde Nzambe ko jugele yo. Te yango pe tende Nzambe akoexaucer les prières na yo, na ba fait oyo commettre. Non. Nzambe ajijaka mutu d'abord na intention mutu alingi kosalela likambo. Pe Nzambe répondaka libondeli ya mutu kaka na intention mutu azwela ki likanisa ko bondela. Landa bien. Bible zoloba na Genèse. Nzambe yebisi mutu lia nyonso. Me mbuma ya nzete ya arbre ya connaissance ya malamu na mabe kolia te. Mais cause Nzambe apekselaki mutu alia mbuma, abombelaki mutu ayebisaki mutu te. Satan ye koyebisa mutu lia mbuma. Mutu alobi te Nzambe aboyaki to lia mbuma. Satan alobi te Nzambe abombeli yo. Soko lia mbuma okokoma lokola Nzambe. Nde à ce moment-là mutu aye kolia mbuma. Mutu aye kozala séduit na langage Satan kolobane ke soko lia okokoma lokola Nzambe. Maintenant tant Nzambe ye ko juger mutu. Bible zoloba que Nzambe a bengani mutu pour mutu azalaki désobéissant. Mais en réalité, selon le Saint-Esprit, oaza ko anime ngai na koyebisa bino que Nzambe ajijaki mutu te kaka pona désobéissance. Kasi Nzambe ajijaki mutu po Nzambe alingaka kokabola gloire na ye na batu te. Nzambe ajijaki mutu po amonaki ke mutu akomi lokola ye. Parce que Nzambe akabolaka gloire na ye na mutu te. Nzambe azalaka égoïste, pas azalaka jaloux. Ndenge Bible zoloba na Exode. Aza Dieu jaloux, akabolaka gloire na batu te. Maintenant, est-ce que Satan kosaki mutu? Lokuta te, Satan kosaki mutu te. Satan lobaki vérité, mais vérité on ezali vérité à rise. Satan lobaki vérité on a na intention que mutu na intention que Nzambe ina mutu. Mais c'est là qui vérité. Comme preuve, ce que tu as dit dans Genèse, dans le verset suivant, Nzambe koyebisa ba chérubin, bokanga fontieur, car l'homme est devenu comme l'un de nous. De vérité. Nzambe juge là qui mutu d'abord na intention. Intention mutu là qui nini? Aliambu pas comme lokola Nzambe. Écoutez bien la parole. Pur, sans tache. Bible zoloba na Daniel roi loti ndoto ezangisi ekimi abengi ba sage na ye ba lobele ndoto pe ba limbola moko takoki. Daniel aye ayebisi roi pesanga 3 jours nazonga na makolo Nzambe na koyebiso ndoto pe na kolimbola. Daniel ake kofuka mabandi prière 21 jours. L'ange est venu, l'ange aye ayebisi Daniel changer position de prière. Dès le premier jour, tant qu'on qui intention, déjà Nzambe répondait à yo. Vous voyez, ils en a fait oyo. Daniel a commenté quitté. Ndi yango Nzambe ko exaucer. Mais intention, ndi yango Nzambe a répondu à qui. Attaque ceux qui ba roi de Perse ba kanga qui priait na mi pepe. L'intention. Tous on a l'intention. Bible zoloba que Yesu akoti na kati ya temple. Batuba ateye asilisi batuba ye kotia mabonza batuba ye na ba millions ba milliardaires ba ye. Mais moi si moko ya pauvre azalaki na 2 pièces na ye kaka azui 2 pièces wana abimisi na motema bolingo pe ya Dieu. Jésus a crié alléluia. Alobi que na bino nyonso muta pesi koleka eza mwasi. Pourquoi Jésus a lobi ndenge wana? Jésus yebaki ndenge nini ke moi soza kaka na 2 pièces. Parce que Jésus attaque Nzambe akotaki na kati ya mokili ya 4 atalaki intention à moi si apesi na amour. Dieu juge na intention. Nzambe répondaka na intention et non na ba effet ou muta commettre intention ya motema mutu kati ya mutu o muta zo sela likambo nde Nzambe ko juger ce qui est bon
to mabe. Nzamba se contredisaka te. Esaïa sa prophétisa boye ya Jésus. Nakata Israël. Soko bimina mwasi. Avant le mariage bako lapide yo. Joseph azalaki fiancé ya Marie. Marie moseka. L'ange abimeli Marie nakati ya ndoto. Ayibiso kokozwa zemi. Mais nzamba za ya ordre. Akwa pe koyebisa Joseph balana nu Marie, après kosimba nzoto nete, ngana koyana kotsa zemi. Puisqu'elle est capable. Parce que l'autre qui déjà Marie ndoto que kozwa zemi. Mais nzambe en tant qu'opportuniste, atali atate que loi et lobby que avant le mariage, ils ont péché pour lapider. Nzamba profité à côté zemi na libomana ya Marie. Avant le mariage. Ce que kolobanangani ni papa pasteur, maman pasteur, yo mutulingi ko crucifier bana bato. C'est que ça va le mariage, ils ont péché. Mais sans que oyeba époque, Nathan, sans que oyeba intention, ya nzambe. Papa, maman pasteur, zala flexible. Bible ze ya yote ze nzambe, za penser en nzambe. Il faut que zala serviteur de Dieu, oyeba intention nzamba ko jugele. Yango moni basali bana nzambe bi bakomba hypocrite. Yesu akota na libumu Marie avant le mariage. Batu balinga ki koya ko lapider Joseph. Mais lokola batali na batu, lokola batali que Joseph azali un homme intègre. Processus neza ko bala Marie, ba lapida Joseph te. Ah oui, ndena sima nzamba ko bimela Joseph pona ko yebise que zemo Marie azanango eza ya Saint-Esprit, eza ya nzambe. Ce que kolobaki nzamba se contredisaki. Na yebi que au koloba ote il y a Jésus, ils allaient exception parce que Jésus a nzambe. Tanga livre Esther. Bible zoloba que roi azoluka mwasi abala. Nzamba profiter. Le kola nzamba za la opportuniste. Roi lobi que il faut na coucher na basi, on a koke goût, moto, chaleur. Ou cause la frigidité de na kobala. Na livre Esther. Nde basi baleki zo simbato oya simbite oya simbite Esther aye akangami nde roi balie. Nzamba jija ke Esther. Tikala koyeba boy. Ezala mibali mususu baza ba porter bonheur. Soki nzamba tindeli yo ye. Peu importe exigence na ye ata yebi nzambe bien te. Soki likambo wana ekozala na intention ya mabete ekomema bino kaka na processus ya libala. Je vous dis que ça péché te car le Dieu Yesu ajijaka mutu na intention et non na ba effet mutu ko commettre. Mais ceux qui bokosala kaka ba relation na bino bokosangisa nzoto pour na plaisir o ezanga objectif, là ça devient comme péché grave. Des paroles pires. Mais na pona ba vexé biblique na kopé sabino ango. Déjà bato batanga Bible bazo comprendre. Na kopé sabino ba vexé biblique wana nyonso. Na kokoma ngona kati ya commentaire liboso na kokoma ba vexé biblique nyonso. Na mikolozoya nazote ya binosko le sexe après le mariage ndeni ne komaka péché. Kimia na Yesu ezala na bino partager message au ne message pire ya Yesu Masia. Le sexe organisé avant le mariage ezali sumu te na kobandela koyebisa bino. Lelo naza kufongola bino sko lumière. O na lobaki avant l'émission précédente itie bino confusion. Mena awa bolanda malamu pe bo partager na kombo na Yesu Masia na bondeli bino po bandeko balandaki émission ya liboso bazo pe libaku ya kolanda oyo po bango pe confusion elongo ya liboso boyeba boye. D'abord il faut boyeba libale uti wapi, dot uti wapi, mariage uti wapi et puis na tani. Ce qui boyebi ndengo wana bokolonga la confusion. Bakambi na bino batei bino que le sexe avant le mariage est un péché. Est-ce que bakosi te? Bayebisi bino que po bolonga na péché wana il faut bo balana. Est-ce que bakosi te?
Mais malgré batay bino bongo, yo okushaka kaka avant le mariage. Siko pourquoi okushaka? Maté a batay ako pourquoi yo kakate? Pourquoi ça la kate? Osé la kate parce que la chair est faible. Ba sentiment zo pousser yo obima kaka na mwasi, obima kaka na mobali. Plus zo bima, lokola batay on ndengwana, c'est que zo la péché parce que ça peu biblique. Maintenant, ngai na ye komemela bino la bonne nouvelle. Bible zoloba na Luc 4 à partir du 18e verset. Molimo na nzambe, molimo na Yesu ememelaka batu ba bonne nouvelle, ememelaka batu ba grâce. Ba grâce. Pour ceux qui zakaka na ba loi, ceux qui zakaka pona ba loi, muta komona nzamba azate. Muta kokota paradis azate pour tous ba péché. La chair est faible. Yango nzamba inspiré ngana memela bino grâce. Ndenge nini boko esquiver, donc ndenge nini boko esquiver, ndenge nini boko échapper na lisumu wana que avant le mariage ils allaient péché. Yango nde na Yesu kokoteya, landa bien peut partager na kombo na Yesu. Bible zoloba na Genèse Adam na Ève baboti Caïn na Abel. Adam balaki Ève wapi? Apesa ki nani dot mutute. Pourquoi apesa ki dot te? Parce que na ebandeli bazali kaka bango mibale. Maintenant dot e ko ya na moment nini? Tango bat bakomi ebele na mokili. Moboti moko ta kolinga mwana na ye akende ofele. Ça qui va reconnaître na quelque chose. Pour ça moi na ye, aza bien na ye. Moi nazalaka bien ya baboti. Nde na moma wana dote ye kobima. Soko zu mwana batu sa consentement baboti na ye, sa ke baboti na ye bandima ke yo zoye. Moyena quelque chose ou même si quelque chose te que penser na bango et accepter te, wana komi péché devant Nzambe. On est allé violer droit à battre, au yibi droit à battre. Alors, l'andas komaté. 1 Corinthiens 7, à partir du 36e verset, ce que qui t'a dit na 37e verset. Bible zoloba que soki moboti andimi kobali sa mwana nae asali malam. C'est-à-dire soko memeli papa na yo mobali. Olobi papa mobalo alingi kobalanga. Soki papa na yo andimi asali malam aboite. Asali malam. Apamboli bino asali malam. Kasi Bible lobi susubwe kaka na verset wana soko tangi yango tina se que soki omemeli mobali na yo, omemeli moboti na yo mobali. Olobi papa mobalo alinga balanga. Et que papa na yo aboyo bala. Papa na lobi que ma fille okobala teti mukolo kokufa. Bible zo préciser que moboti wana asali malamu 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 infini. Donc asali malamu koleka kutu, asali mieux koleka que yo balate. Et ça dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 7 à partir de 36e, on qui tati na 37e. Et lingi kolobani, et lingi kolobake moboti azali na droit likola mwana na ye, pour mwana azali bien na ye. Ndongo ozalaka bien ya baboti na yo. Azana droit kosala no o ya lingi. Yango moni na épître Job, Bible zoloba que Nzamba ibisi Satan touché ba bien Job, mais moi na Job touché ba bien Job, mais souffle Job ko simbate, molimo Job ko simbate. Parmi ba bien il y a Job o Satan bebisaki a détruisaki a bomaki. Satan bomaki pe bana Job. Pona nini? Parce que bana baza ba bien ya mutu. Donc na Satan yebi que bana bazalaka ba bien ya bato. Donc mwana na yo aza lokola téléphone na yo, aza lokola bien na yo. Alors bolanda skoyo malamu. Pourquoi sexe organisé avant le mariage ils osent la lisumute. Il y a liboso. Ceux qui besoin d'un état de copinage,
Bapara na bino bayebani te. Bosangisi nzoto wana eza lisumu. Nazolobela copinage eza lisumu. Mais moment ya bo fiançailles eza lisumu te. Soki mobali azui $400 tien enveloppe aki komona baboti ya mwasi. Akoya ye moko ta akoya na baboti na ye. Po ba kekuta na baboti ya mobali. Nde bobengaka prédote. Soki basangani basololi. Na moment na soki bosangisi nzoto eza lisumu te. Pona nini? Parce que baboti ya mwasi na bongo na bango bayebi que bano nde basangani bako coucher kaka. Mais mobali assuré biso ki akobala ye. Mitema bato komi polele. Nde na moment wana soki bo coucher eza péché te. Moni place na zomema bino wana. Nde yango bokomona landa bien. Nde yango bokotuvango na Ancien Testament. Bible zoloba boye. Roi alingi abala. Puisque roi azalaka sérieux. Bayebi ke roi azangi mbongo kobala te. Roi alingi abala. Annoncer que nga mwasi ona kobala. Avant na bala il faut na coucher na ye. Soki na yoki goût, na yoki bien, nde na kobala. Annoncer na public. Lokola baboti bandimaki na bango condition ya roi. Nde omoni parmi baboti batindaki bana na bango pa roi. Esther P ba responsable ne batindaki ye. Nde bomoni roi akouchaki na Esther avant le mariage. Tant ayoki Esther goût, nde abali Esther. Siko pourquoi Nzamba tangelaki Esther lisumu te? Que oh le sexe avant le mariage, c'est un péché. Pourquoi tangelaki te? Parce que Nzambe atalaki intention en roi ezali objectif ali bala annoncer alaxi polele ya motema na ye. Et puis ba pareil à moi si ba accepter condition wana. Bandimi na bango. Na ce moment là, pourquoi Nzamba juger? Puisque bana baza ba bien baboti. Pourquoi est-ce qu'on Nzamba juger? Nzamba juge ka batuna intention. Na ba fete intention mutalinga sela likambo. Yango na loba na pesa ki be pitre que na émission précédente que Nzamba juge ka mutuna intention. Na ko baksa sous verset moko Matthieu 12 Bible zolo babo. Jésus a rappelé ba sacrificateur que ah bino bozo pas melangai. Bozo se rappeler te na histoire ya David. David akotaka na temple aliaka mapa ekila. Oyo muta ko ikolia te mais David aliaka ngo et puis aliaki ye moko te. Aliaki yango na banani. Aliaki yango na ba garde na ye. Est-ce que batangelaki lisumu wana? Batangelaki yango te pona nini? Parce que intention na ezalaki ya kobebisa ekila te. David intention ezalaki ya kobebisa ekila te mais aliaki kaka pona nzala. Nde yango na se ignorance wana moyen Nzamba tangele lisumu ezate parce que intention ya David ezalaki ya mabete. Le sexe organisé avant le mariage ezali lisumu te. Mon organisation ezobima na 4 elingi koloba boy. Période ya kibo fiançailles soki ba boti basi ba yebani bozo sangisa mbongo bo balana soki bo kwei bo sangisi nzoto na moment wana soki mobala pesi ba prétexte na ye na moment wana ezalaka nango lisumu te po ba boti ba accepter ba boti nde bazalaka banzambe ya bana bango nde bakolo bana bandimi na bango condition wana etali susu nzambe te comme susu na attribution ya nzambe te yango moni jeune tika ki copinage sala tout luka mbongo mona ba pareil à moi si na moment ya bo fiançailles nde bozo kangisa malema ata bo sangisi banzoto eza péché te. C'est ça la bonne nouvelle. Ba pasteur na bino balobi que le sexe avant le mariage eza péché. Ba ko cité. Nde bo uti ko yoka. Pe bo uti ko landa papa na biso. Et Isra Sage, je crois que c'est comme ça hein, qu'on l'appelle, père des nations. Et donc, Aza sur TikTok, personnellement, dans mon équipe na TikTok. Bon, moi, avant, je croyais peut-être, bon, parce qu'en passant, hein, tu es bani bilongi, ka bilongi, tu es bani mité mateni ba vie. Bon, moi, je savais que Aza Mosel Nanzambe. Et puis, bon, tout le monde, de toutes les façons, nous sommes serviteurs de Dieu Nandenyenaï. Ok? C'est pas vraiment ça le problème. Ok, token à sexe avant mariage. Papa a biso a simbi moi bilo rebele, a lobeli moi ma ambobele, peut-être toko zala na temps, ya ko simba nyon sauté, parce qu'à lobeli moi ma ambo ebele vraiment, soto lobito simba moko, en tout cas, peut-être ça nous prendra du temps. Quand on a besoin que non na ozala molaïté. Mais néanmoins, toko lobela l'essentiel ou encore, toko lobela moboko, hein, et il y a sujet.
et il y a sexe avant mariage so eza lisumu te ye apesi baverset ebele bagenèse bomoni baverset ebele wana mais na baverset nyonso tato apesi de prenez le temps de lire à la maison parce que soto lobi to bana otanga chaque verset et puis to expliquer pensée selon auteur selon bible selon molimo na nzambe en fait ko expliquer kutuna note hein ba passage oyo apesi soto lobi to tanga ngo eza na passage moko te ezoloba que sexe avant mariage ya lisumu te ou encore na Bible il y a aucun verset qui confirme que le sexe avant le mariage n'est pas un péché ezate que non bolingana na bo tutana na bino hein vous comprenez hein et tout le baba gros moté so atanan bobalani te et anango lisumu te to pe eza nango ma bete ngana opesa au moins verset oyo ezoko interdire sexe avant mariage na opesa au moins verset mibale oyo ezoko interdire sexe avant mariage avant napesa verset wana to analyser babiloko papa na biso alobi ok déjà par rapport ya Nzambe alobi que Nzambe azala égoïste. Dieu n'a jamais été égoïste, pour votre information. Dieu est jaloux, oui, mais égoïsme, non. Pourquoi? Si Dieu était égoïste, alinga kela motote. Dieu a sali Nzambe a sali moto. Kakate, plus loin, topé plus grave, a sali moto na gloire nae. En d'autres termes, a sali moto Nzambe. Déjà wana et lakisa bolingo Nzambe parce que moto aza égoïste. Selon vrai sens ya mot égoïste. Topé égoïsme, aza moto ana bolingote. Et ana bolingote. Parce que un égoïste a moto akabate. Un égoïste a moto yo ye kande moto lingara azwa. Donc ceux qui nous ambazent égoïste premièrement nga kila na moto te. Surtout na image na ye. To longole ki voit wana. Par rapport à la jalousie, c'est normal. Bible zolo banzamba azala jaloux pourquoi? Parce qu'elle a la gloire na moto te. Mais il est souverain, c'est lui le créateur. Que voulez-vous? Ceux qui le toza mokilo, c'est Dieu qui nous a créés. Donc il est souverain. C'est lui qui mérite la gloire. Mokonzi muntu a mérité un kembo. Mosali azana besoin de gloire te. Quoi mosali osana ngoni? Tozala basali nzambe. Akela biso ba serviteur. Et tozana besoin de gloire te. Donc ceux écoute na mokilo ya batu toza. Toi, ba président éternel et le barata mindele ba français ba benga ba président africain ba président éternel. Na ok rapide bande ko patienter. C'est important de expliquer ba bilo misusu. Nga na za na 6e primaire na yeba ke Museveni azala président soki ya Burundi soki ya mboka nini. Et comment il s'appelle? Sassou azala président ya Congo Brazza. Et basé belé on a Paul Kagame ya Rwanda nazana ajinini so na ba 12 ans lelo na oke na ba quarantaine da style lelo batuna bazala ka ba konzi ba président éternel baliko tika kitite ba onkutu ba mortel siko Nzambe o akeli mokili na batu na nyonso za na mokili ye mutakila. Mais comment expliquer que kabola gloire na mais ça n'a pas de sens, c'est tout à fait normal tolongwe wana. OK tozongi na maboko sujet c'est que ça va mariage ya lisomote apesi pas mal ba exemple na Bible, OK? Apesi pas mal ba exemple na Bible. Avant to koma na ba exemple na Bible, selon explication na ye, ndenga lobi ke fiançailles to pe kanga lupango za libala. Alobi awa ezali kama motif à conscience. Soki likanisi eza ya kosala malamu. Donc Nzambe a retenir compte na ya ekobo bino bozo sala te. OK? D'accord. Soki kanga lupango tope de prédot ezalaki synonyme à dot nde ba obligera biso to sala sous dot te. Na Afrique ba mabala combien kufa na fiançailles pourquoi? Parce que ba moni ke oumisi mwana na bango. Soki prédot ezali considéré comme dot na ndimite moboti mo linga arobo malibala mwana na ye po mwana na ye ba oumisi bazo pesa mbongo libala te. Donc déjà c'est archi faux. Soki prédot ezalaki synonyme ya dot
nde bapare ebele basilikaka te ntango bana bango bazwaka zemi pendant les fiançailles eya na bana ebele basaleli prédote to mpe présentation mais bizarrement baofficialise to mpe basilisi nanu makambo te azwi zemi ebele emema meme baproblème voire spirituel bakindoki ekoti na kati ekomi bamakambo abenda bika azongisa kende esala pourquoi parce que bapesaki mbongo ya libala te mais batie mwana zemi donc makambo tato azoloba eya lokuta eya lokuta to baafricain toyebi bamakambo oyo comment ça marche ezalaka ndenge wana soki oprédote tokangi lupangu il faut oya kodote ebele batika bafiancé bakangaka mapango mais quelque temps après ntango ewumelaka mingi basi wana bayokaki babala soki prédote ezalaki libala en tout cas nde basi ebele babala bango lisusu te babala bango lisusu te to mpe na kobala na bango basumuka ouais mais dommage ke ebele badotaka bango to baprédotaka bango mais ekenda sans succès et puis après mobali mosusu aya donc déjà équivoque wana eza ya lokuta tolongoli likambo ya Assuéris na Esther il faut boyeba ke chaque mboka ezala na culture na yango na tradition na yango na coutume na yango na evandeli nango bazalaki bapaïen ou encore bapaya ils avaient rien à voir na nzambe na bonzambe na makambo nzambe Israël azali peuple nzambe bazali na baloi oyo bandaki kovivre nango selon nzambe base retrouve na bowumbu mboka nde ezalaki ya bapaïen na coutume na bango to mpe na culture na bango avant roi abala il faut abima na bafille vierge oyo akosepela na ye nde kobala eza coutume na bango eza culture na bango bazalaki peuple nzambe te